Chatilata. Chatilata. Comment va ton bébé? Yo, oh, bien, bien, yo, yo, la réédition est faite. La police a gagné. Bonjour, bonsoir, bon appétit, sur la chaîne TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne na yo, chaîne nanga, chaîne na bango, balingaka biso, biso pe tolingaka bino, il y a des gars. Quand taba o balingaka biso te, biso tolingaka bino parce que sans bino mobulu, parce que bino nde babone na biso, parce que bino nde bosala kenga la telema liboso ya caméra. Merci à mon caméraman derrière la caméra, à l'objet Tobo Mana au Combo, parce que Combo et Koubima dans les jours à venir. Voilà, je dis merci à ma grande sœur propre depuis France, Nakatia Mélène. Elle, c'est ma réalisatrice. Oh, elle a réalisé chaîne depuis Libanda. Bah, le bien, non, c'est le moté, ma petite chose, ma maman a aimé. Et Winner. Merci à toi, merci à mes partenaires. On va toujours continuer à soutenir, on va continuer à poser nanga. Na moni kuna na kati États-Unis c'est 001 à Dolce Mbodo et puis na kati ya Angleterre na kati Coventry na moni mais c'est là maël l'Africain lui vraiment pas poche. Merci, nous sommes à Kinshasa, nous sommes le 25 avril 2020. Na kati ya confinement oyo tu vois na kati ya banda toujours continuer ko vanda, toujours continuer ko mi batela. Mi batela pe baninga, batela pe mokili. Sikola maboko à tout le temps. Lata masque na yo, avant ko bima na libanda na nzela, to ko na supermarché, to ko bima tala lopango babi lata masque na yo. Et puis batela moninga. Soko yoki moi mon fièvre, moi malili, ko bitumisa te ko banga te, benga baninga ngaba batala yo. Soki ezali bokono wana, makolo. Bakoyeba ndenge nini oyo bakosalisa yo. Mes condoléances na bato nyonso oyo bazobungisa bandeko na bango na tragédie oyo eyeli monde entier. Balobi bapadisango Chati la star, il faut tolobaka topesaka tolendisaka bino babone na biso mpe oyo babungisaki ndeko na ye na épreuve oyo eyeli biso na kati ya monde. Mes condoléances na bino le plus attristé oyo groupe mobimba ya Chati la star TV epesi bino bisika ezwami bino courage. Ekoleka parce que il y a un temps pour tout bibeloba vous les betaka pesi là donc ekoleka épreuve auto zanango mingi lelo na muki liboso caméra parce que tout beta un peu masolo bo tout monde a ba image où il peut défiler avant la bima awa il y a mon antenne azabele bien en prison to yebite to monika la kati ya mutuka est-ce que à quelle prison? Point d'interrogation. Est-ce que à Kewapi? Point d'interrogation. Il y a un habitude sur la peine, sur la mine, na bino, la fan langa, sur la mine, na bino, baboni na biso ya Chati la star TV. Affaire où il y a mon enseigne et bandi limité. Bandi kala. Toye bate, izaka nini? Azaka nani? Alingara nini? Alukara nini? Toye bate. Kaka bakangi mon enseigne. Mwana sema limwe, mwana sema saliboy. Abukaka prison. L'autre fois, abimisaka ba prisonnier belé babimaka, masase betaka batu bakufaka. Toyebi basa kendaka te na batu na o alimwaka. Après un certain moment, to komi soto mona na ba réseaux sociaux, toujours mona mwana ntemi azo sambela, asaliboy toyebi te asaka pasteur, azaka ngangai. Azaka chef coutumier, azaka marabout dans identité à mon enseigne. Na éviter so bino boyebi ba fani ngaba na poto bana partout, bana kin bana monde entier. Mon enseigne mazara nani. Alinga pe nini na mboka o to éviter. Dans bon midi boye, tout à la boye, o bakangi mon enseigne. Bakangi akiwa akimakala. Bon, awa ke makala soi-disant akobuka lisu makala te ba prisonnier bakima
point d'interrogation. Awa ke makala eloko nini elakisi ke baconduire vers tina makala toyebi na bakorona oyo ezolekala mboka na biso na maladi oyo eza épidémie. Est-ce que bakolonga kokotisa mwana nsemi na kati ya makala? tokolobela moke mpe lisusu kaka na kati ya politike. Papa na biso Vital Kamerhe aza na kati ya makala oyo bato nyonso bomonaki na bareseau sociaux na batv na biso awa ezalaki circule bakangaki ye suite ya makambo ya bavol d'argent. tomoni mpe lisusu na bareseau sociaux aza très malade, toyebi te aza sérieusement malade, aza na problème ya cœur oyo il faut basoigner bato mosusu bazo balibere Vital Kamerhe libere. Mais toyebi te na mboka na biso toza nano na kati ya confinement. Ville ezosala te jusque là bakangaki yango pour 2 semaines. Il fallait bafungola yango ce lundi passé. Leo toza déjà samedi bafungolaki yango te barepousser yango encore dans un dot oyo eyebani nano te. Donc bato nyonso to ya ville bazosala te, ville ezosala te, zande ezosala te. Bazaka ya kuvana manda bafungolaki bango iparaître lundi. Ezalaki bafungolaki kaka bato baza na kati ya ville bakende basomba babiloko kolia baprovision na bango epuis bazonga na bandako. Donc tokotaka na ville te, bato mpe ya ville babimaka libanda te. Donc makambo nyonso eza bloqué parce que nyonso esalamaka na kati ya ville na Gombe. Babiro eza na Gombe, babanke eza na Gombe. Donc eza vraiment comme frais. Confinement on a beaucoup là-dessus ils ont les candidats. Ah, bana poto bana pato. Ils a pas si peu mawa. Ils a yakolela. Bakanga ba magasin. Bakanga ba boutique ya minene. Batikela biso ka ba marché Gambela, batikela biso ba Victoire, ba Zigida, ba mama bazolela. Ba papa pe bazolela. Pourquoi? Tu fais un banda quoi batu tu vandaka, ba mama le pang ba liara la bamonga banda kuna bango. Moi passé ba te belé ba futi na bango banda. Biso nyonso to futi te. Y compris ngamo na futi na nganda kubu te. Pourquoi? Parce que tout ça les loro moroté. À part théâtre, à part qui cause la chroniqueuse, tout ça finalement ba commerce avec quelqu'un tout ça dans la clinique, tout ça la monter pour moi pour ça là, exacté tout ça bimaté. Ba qui l'a peu bazaté parce que mon pe na maboko exacté. Hier, dollar na Kinshasa est comme qui 1850. Donc, si vous avez 10 dollars, vous pouvez payer 18 500. Donc, étiqueté 1500, pour tout comme un dollar, est comme 20 000. Donc, 100 dollars, 200 000 francs congolais. Hey! Zambie. Confinement, vous avez un peu mata. Ce que vous avez un mata, bon, biso to sa netité mongo ematela ni na matsa po to bimate to salate ba mama baza mbongo te so dollar eso matela ni po circulation mbongo ezate biloko eso mata banda biloko emata biso tout date ça que l'eau c'est qui 20 dollars et comme 25 dollars ça que semoule ezaka 15 dollars et comme 20 dollars biloko nyoso bati ba 5 dollars ba 8 dollars. Plus même 10 dollars. Ça que ma cala. Ils ont une valeur il y a 25 000. Donc 25 000 en dollars, c'est presque 15 dollars. Ça que ma cala est comme 40 dollars. Ça que ma cala 45 000, 50 000. Donc ça que ma cala 35 dollars, 40 dollars. Dans le confinement, où le courant pèse à la télé, tu veux ça l'émission de la casse, on a pour les athées. Donc il faut l'ambassade de ma cala. Il y a 500 bouts, il y a 1000 francs. Tu as soukané le confinement. Otoyé pour le aussi là. Tu éviter. Si quoi, tant on peut aussi là wana. Tant bon le bao. Tchikicha tchikicha tcha tobima. Tant tobima. Est-ce que tobima la maladie di banda? Tu éviter. Ah, tu as mis la bande, tu as solvé ma maladie, pourtant tu as mis ma psycho la balabala. Ni ne la qui s'est tu as mis bongo, tu as en bonne santé, tu as la chose de ton dans la cala. Et il y a pété. Donc, et comme il faut bangi s'appelle na kobima les sous,
pourtant bobima lisuli ebele nzeli maladi yango evande na bandako siko ebima siko na balabala ekompe soko banisa confinement donc eza passe surtout bato bazokufela bandeko na bango mikolo eza vraiment passe mwakolela ndeko na bino malamu eza te okomika na morgue bosuki wana morgue 5 personnes fo bakota kaka bino otikali na balabala basoda baobeta fimbu baobeta ngondo na ndenge osakana te donc ata kutu na morgue bokoma te poso bokomika bosali attroupement 10 personnes fimbu attroupement 15 personnes bakangi bino donc bato bazoperdre bandeko na bango dans ce triste moment c'est vraiment très douloureux moya kolela bandeko na bino eza te oui bamesure oyo bazwi mpona bamatanga eza bamesure moko kitoko ke tokendaka na morgue tokolekisa ebembe na mwa ndako quelques minutes après toke cimetière eza bamesure moko ya kitoko mpona yango pende kotika ya libela mpo nini parce que bamatanga mpe koma dépense na mboka makasi kofuta basali ba 5 000 ba 4 000 ba 3 000 dollars mpona sala matanga mpo ilalaka lelo na hier na demain après ça la matanga loué bakiti la musique et ça la boue après wana lisusu tombe bakundi cimetière ya ba 2000 ekoma ya ba 1500 suka au moins cimetière ba 500 kitango pesa disait tonda mais bakakundaka na yebiso bato mosusu bakunda matanga ekoma na dépense ya kosala nayebi te soki mpona nini yango basaki bamesure wana na mesure mosusu onga azosenga na bandeko na biso bacongolais oyo boza na mboka na baoyo boza libanda to boya na mboka propriété en tout cas ya kosukola maboko ya propriété avant moto akota na ndako nayo etikala bongo kitoko donc ozomona bela congolais nyonso olekala te ya liboko propre très propre liboko omona salite neti wapi omona te po partout okende osukwanika maboko okota alimentation okende na boutique na nzela mai yango na yango bati bakanti partout yango etikalaka bongo bakonza mboka mpo na pena propriété etikala bongo otie kanti na mai na magasin nao te tokangi mpo propriété na mboka na biso ezalaka te voilà ezalaki bona mwa analyse ya moke moke tokoti mwa partout tomeka mpe kolobela nini ezoleka ces dernier temps oyo tovandi na kati ya bandako na kati ya Kinshasa nga bino ezalaki cheti la star oyo nameki mpe kosala bino analyse moke tokokontinue so na analyse na biso tozwa lisu bainformation tomona lisu baréalité ezoleka na mboka ebongo na koya lisusu koyebisa bino nini ezokoleka na mboka ndenge nini makambo ezosalama merci beaucoup bokoki kosabone na babone na biso déjà soki otali na se bakomi abonné na rouge ndenge nazoloba abonné na se on a écrit abonné si vous cliquez oza déjà mobimba soki odouble cliquer lisusu omona croche wana ebimisi donc ngonga na moke donc c'est que ba notification ya bémission na nga eba ndoye pa na yo voilà on s'abonner moi ba j'aime ça la va bien moi ba commentaire ba critique numéro na téléphone ya moi wana mo benga mo pesa na information moko oyebisima chatu tala boye c'est mon numéro de WhatsApp okomenga na WhatsApp otenelinga voice osinga te chati koto olobaki mabe ta likambo eza boye te osalaki boye boye te osalaki boye voilà naza wa bino merci beaucoup à mon cameraman merci beaucoup à mon équipe technique merci à mes fans merci à mes abonnés merci à mes partenaires na bino mingi bo continuer kozala bino bisous bye